o babengami na kombo ya Babakuk botelemela ndenge mama na bino akomi ba insulte te soki bomoni mutu aye kofinga Belleville na kombo ya basere na biso wana bino ba fanatique nde bokosala ke bo boycotté mission wana bosala bongo bino soka mutu akomisi Belleville na ebite Belleville aza mwasi asokolaka Yesu makolo to Belleville ne mutu asalaka ke Sodome na Gomorrhe ezika na ebite soki ka mutu akomisi Belleville il faut bino boya bofinga mutu wana bofingeli ansu buzolo nini bofingeli la duchesse nini bofingeli Zigura nini bofingeli Papi Kader nini nani na sa soki mutu akomisi ser funda mutu wana pa Belleville na lobi bien olingo sambela olongoli bilamba nyonso tika ndenge tata na mama na mabota olai na sima ofundi mutu azofinga Belleville na TV akozwa sort na ye biso Belleville atikala okangisa mutu te bao nyonso baoleka na TV Belleville akangisi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. Merci beaucoup d'avoir abonné surtout il y a Actu Final Télévision. Vous continuez toujours à s'abonner, vous continuez toujours à aimer, à partager. Abonnez surtout il y a Actu Final TV. Vous continuez toujours à s'abonner. Merci beaucoup d'abonner tout la chaîne Oyo peut-être au besoin Lelo. Ngai Rabino, Papa Kuluto, famille Bota, Jerry Kobetox, Montonali Tutu. Merci beaucoup Nabino tout, Nenge Boko Yambanga Awa. Et puis merci Nabatou Nyon Soboza Awa. Famille Bota, Shalom, 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 Shalom. Donc, tant que tu Shalom, Ezali, il faut paix Ezala, Kimia Ezala. Merci beaucoup na Mosali Nzambe M. Ndenge apesi biso opportunité oyo ya koya ko lobela likambo etali ser na biso Belleville Kandi Poutine de l'écriture mwana mwasi o lelo azali parmi bana baso bazo koma ba film na Congo. Elle c'est le numéro 1. J'assume mes propos parce que ngai moko nazali témoin, ngai moko na yebi pe musala yango, na yebi capacité na yebi grandeur na ye. Merci beaucoup Nabino tout. Merci beaucoup na maman chérie à moi si vous s'abonner à la chaîne Oyo Actu Final Télévision. Merci beaucoup na Mami Tadina, famille Bota toujours. Vous s'abonner parce que awa bon nos informations yo Belleville Kandi Poutine de l'écriture na chaîne Nabino Actu Final Télévision. Voilà, maman Belleville Kandi Poutine de l'écriture azalaki na mo bembo to azana mobembo na Belgique et sika oyo akendaki ko assister pour comprendre biso Congo na ba mituke kufa na ba monter la makasi Congo pena en tout cas na ebite mboka na biso mboka elengi. Donc mama Belleville Kandi azaki na Belgique parce que ndenge tolo ba boza sur na Belgique te azaki na Belgique akendaki esika oyo pe ezaki pe invitation esika ope bandeko ba bengisaki bango ba honorer ba maman moi de la femme et ba clôturaki yango mais maman Belleville Kandi azalaki wana na sœur na ye Karine Pala que je salue en passant en tout cas ma sœur bosala ka musala pena bolaxi pena boza ba star ya solo donc bazalaki na cérémonie wana je crois bien bomoni na batak ndenge cérémonie wana eleki en tout cas Belleville Kandi yango bomoni bakomi Belleville Kandi kitoko lokola mwana 16 ans moto soki ayebi nzambe moto soki aza na kimia makambo nyonso kozala kaka malamu yango momoni Belleville Kandi mobembo na ye na Belgique ezalaki pe invitation na bandeko baser na biso oyo baza balingaka pe cinéma congolais to congolaise tout comme peut ko benga bango famille Bota surtout famille Bota bozo sala ba surprise kaka omoni star il faut sala ka boena ba fanatique na ye to monaki awa ba panneau ezaki surprise ya Belleville Kandi ba fanatique ne ba tchele ba panneau na banzela bomonaki ya Winery pembeni ya na Itaga wana pembeni na Kankokolo bomoni ya
na les chanceliers na boulevard obimi Willery na gauche na yo au progresser moi muke panon mususu eza kuna wana ezali cadeau ya ba fanatique basalaki Belvi Kandi pour na 6e anniversaire ya Bella Pro. Donc ezolakisa ke artiste aza en communion na ba fanatique na ye, artiste azosala ba fanatique ne ka makambo bako sepela nango. Belvi Kandi ayate pona ko luka ba problème na internet te, pona ko finga batu te, mais ye ne ba finga kaye, ye ne ba kotisaka bambongo na kombo na ye, ye ne ba bokola mibali na kombo na ye, ye ne ba bokola basi na kombo na ye, bana batanga na kombo Belvi, mibali pe ba voyager na kombo Belvi, eza problème te, mais bondi makape bato. Voilà, Belvi Kandi actuellement aza quelque part. Aza à Belgique te, aza quelque part. Akei mobembo ya koluka zemi te, bolimbisanga. So na lobi boye. C'est comme ça, ça va bon point. Akei mobembo ya koluka zemi te, obombani ba fanatique no ba mona ko soute, bou obimi po outi koluka zemi, Belvi ya koluka zemi te parce que azaka déjà na papa na ndaku, parce que azali mwasi ya moto, parce que azali mwasi oyo mobali akopesa ye lokumu. Belvi azali na mobali ya mwana muke na ndaku te. Belvi azali na mobali oyo akoki na mbula na ye. Donc c'est un peu ça. Donc film Mastor et outi ko sila. Bon moni bino moko koma mama atei bandeko. Bandeko basi, bandeko mibali, ndenge mama atei. Film Mastor et outi ko sila, je crois bien ba mouré ya bato ba moureuse ya cinéma congolais, ba sepeli, ba zaki pena content na film wana. Alors film bandaki nazo benga bino famille bota focus tolanda film. Omoni batu mususu azali amona ke na classe azane déjà mayele te pour à distraire baninga, il faut à déranger, il faut ça ramener mutu moko ya mobulu na classe totanga ka ba kelasi tu eba ba to bongo. Donc Belvi Kandi famille bota nazo benga bino bota la film ya Belvi Kandi lelo ezali je crois bien 3e épisode. 3e épisode oyo ya film Discrédit. Discrédit ezali film oyo basali bino na Belvi Kandi atindi biso na Google. Kende beta na Google Discrédit elingi koloba nini. Na ebite soki culture générale les arapé na ba titre Belvi Kandi même biso la culture générale ou bien à chaque fois à chaque ba titre même biso na Google Discrédit. Discrédit ezali nini. Et puis titre wana ache et ko correspondre na makambu oyo ko salama na film. Parce que tozo boma cinéma Congo pona nini oche titre mususu makambu ezo salama pe na kati mususu. Il faut titre et correspondre na makambu ezo salama na kati. Ngamoko nazolo bango je suis scénariste nazana maîtrise ya makambo nazoloba parce que to l'équipe moi muke na ina ba pesa biso pe moi cours moi muke metteur en scène c'est lui le premier téléspectateur parce que metteur en scène yonem tozali premier téléspectateur soki acteur a sepeli ici yo c'est que ako sepeli sa pe public ya ko mona ka Belvi Kandi azalaka vraiment trop strict tant na tournage na ye a tchaka pena discipline makasi. Parce que tant azo lamba biloko azo lambela bino ba film wana tant bokolandango ezala kitoko. Alors nazo benga famille bota nazo benga pe na mutu musolo bakanga ba film Belvi na tala kango te na bolingo nzambe na forcer ote mais tala ngo nanu oko comprendre que betu ni ba ou différence yena oko comprendre oko mitu na moko oh moi ça commander ba film boye parce que Belvi aza ko sala musala. Donc, bota la 3e épisode lelo, ya film nabino Discrédit oyo ekomami epai ya Poutine de l'écriture, Mama Koma, Mama Morete, Mama Arai Goshi, mon côté liboso na ye, mon côté sima na ye. Donc, bota la film ekosala bien. Famille bota bolingo fo sala. Famille bota bolingo ezali, bolingo pe fo sala. Bateka ka famille te pona kanda batekaka moninga te pona kowela place
famille Libota, tout le monde azali ndenge moko epa ya Belvi Kandi. La maman chérie à moi si, merci beaucoup maman, merci. La famille Libota nyonso babenganga papa Kulutu, notre papa Kulutu, ozaki wapi ozoloba te. Bolimbisanga na lozaka comment on appelle hypocrite te nga na lobelaka deux stars na mboka oyo, na lobelaka Fally Ipupa, na lobelaka Belvi. Mais je ne peux pas mélanger Belvi na Fally na mélanger bango jamais. Donc, tant qu'on a aussi l'émission de Belvi Kandi, on a aussi la promotion pour battre la film de Konanga, et ça, Makambouya Belvi. Tant qu'on a aussi la Fally Ipupa, et ça, Makambouya Fally Ipupa. Donc, Nazaki na Brazzaville, bande ko belé na sita lobia on a émission. Donc, on a peka Moussala parce que Moussala nde yango eboko la biso, Moussala nde yango il faut te la kabana banchik. Tant qu'on batu bazo finga biso na ba commentaire, tala garçon na litutu, makamni nazo saloyo. Luka Moussala, Luka Moussala nini, Moussala na yango. Moussala na yango bisanga na commentaire, Luka Moussala, Moussala nini, Moussala na yango. On me paye chaque mois na Moussala oyo. Donc c'est un peu ça, tout le monde a jugé Batou dans les réseaux sociaux, on va y avoir dans les réseaux sociaux, il y a un tata mukolo boy, on Luka Moussala, Moussala na yango na banyo na bumwa na nyonso. Na bani télévision en 1997. Pas te belé, ko bimate ko bunga. Série wana tanga na bandi TV ba benga ba ko bimato ko bunga 1997. Donc na koli na musala oyo. Donc na osala musala na za maîtrise nango. Oui, ba des fois zanga raté, ma be zanga raté to za batu. Mais na yebi musala na za la maîtrise nango. Donc c'est un peu ça. Voilà, Belvi Kandi, bon na film il y a discrédit oyo. Troisième épisode de Zokota Lelo. Toye sikoyo na bande ko na biso oyo ba osalela. Bande ko na biso musala bien te. Omoni ngai papa Kulutu famille Libota na chaque fois. Soki to lingaka bande ko na biso to saela bango musala oyo ba mona pena ke bande ko na biso ba soutenir biso. Ngai na lukaka souvent ko talisa batu ke ba film ya Belvi lelo. Belvi lelo azali parmi tala ba ke ko nominé ko tchaye parmi les 50 femmes oyo bazana influence. Na kati ya société na biso to na kati ya société Belvi Kandi azo faire partir. Donc cela veut dire il faut te penser ka ba ser na biso lokumu. Rien n'empêche yande ko na biso pe oya ngambu ya côté oyo. Na lobaka chaque fois bande ko na biso ya côté oyo baleki ko finga. Bango ma finga eleki. Ba ko finga Belvi, ba ko finga na ba biso leti nga zaki na na Brazza. Na okika batu batile nga ba vidéo. Papa Kulutu, bazo fingo kutu, tala kutu za boye, tala kutu zange lamba. E bonga na zaka sape. Nga na bomba ka nzoto na bilambo na lati oyo. Clarisse Plasma, merci beaucoup. Darling Love, merci beaucoup. Leki na ngai, Gloire Mbaya, au chaque fois. Abara, yebo kudei ya elamba. Donc bande ko na biso boya la ba discours te. Après ko kundaka ya Jani, bomoni ke beze leki. Boye bandi ko finga bato balobelaka Belvi. Est-ce que soki nga na lobelaka Belvi? Est-ce que lobika kana finga ngabu mususu wana? Est-ce que soki nga na lobelaka ngabu mususu wana? Elingi ko lobaka nga na finga ngabu ya Belvi. Totika biloko wana tala ser na biso Bekam. Ake ko tia information a lobby ba insult aboyi ba insult. Pona nini ezali ba biso nde toaka kotalisa ser na biso Bekam ke batu baza pembeni na yo bazo finga ka batu gratuitement bazo finga ka batu. Pourquoi bazo finga ka batu? À l'occasion de rien Belvi bako finga ye elamba na ye bako finga ye comment on appelle tina makolo na ye bako finga ye tina etamboleli na ye bako finga ye de tous les mots bako traiter de tous les mots. Siko lelo ser na biso Bekam aye ko tshela biso message oyo na likolo bandi ya Nzambe na se ya tche ya makambuke toboyi ko finga bande ko nanga ba fanatique ya ser na biso o babenga mina kombo ya Babakuk bo telemela ndenge mama na bino akomi ba insultité soki bomoni mutu aye ko finga Belvi na kombo ya ba ser na biso wana bino ba fanatique nde boko sala ke bo boycotté mission wana. Belvi nenga zakana soko fingeli mutu amoni ko zo finga parce que
Tol solo lango Belvi aza ennemi ya mutu te. Belvi azali ndeko ya bandeko nyonso. Sauf que bandeko mususu nde Mampale l'équipe bango qui jale l'équipe bango lokola bayebi ke ndeko na biso kotoyo soit disant entre guillemets yem ta ko tia bango na liste ya Kingakati buku ya Lola ale bakoya siko babandi ko tirer Belvi po ndeko na biso yanga mwana kanisa lokola bazo linga ye po tia bango na liste ya buku ya bomoi ya Kingakati ne bakenda ko kabola biloko kuna siko pona biloko ya mokili okofinga ndeko na télévision. Pona biloko ya mokili bacha na liste moko liste yango peza ya Lola te eza kaka nyonso oyo koleka nzambe nde champion mais bokoya kofinga Belvi alors ba fanatique boyebisa ba communicateur ba communicatrice na bino basala promotion ya ba film ya Ser na biso soko tali en termes de chiffres Belvi azotala makasi koleka ye pona nini ba fanatique ba kabwani ba fanatique bazotala ba émission mafinga et non batala ba film. Alors ndenga na ko yebisa bino famille bota soki ba fingi biso nde toyaka ko répliquer mais kaka pamba boye muta famille bota basala émission zo finga botala yete botala ba film ya ma belle vie botala ba film ya ma belle vie bokotala muta zo finga pourquoi bo pesi place na mafinga. Donc, lelo émission pour talama. Il faut ba finga belle vie makasi. Ba koseli na makambu oya yebite. Ba sekwisi na tata na ena mama no ba kufa ba tika biso. Allez, au moins émission na talami. Na fin du mois nango, mutu akie na banka telemi azupe mbongo, alesi batu mbongo ya masumu, atangisi mwana ngoma nzomona na ba classe bo bebisi ba mbongo, bana bazozo te na ba classe bo nini mbongo masumu. Ofingi mutu ok kozwa mbongo na banque ofinga kina be mission ale otangisi mwana ngana yebi Ser na biso akapela atangisi mwana na école de foot mwana zo yebaka bale te akotisi so mwana komi soki pe maneke donc ezo yeba na te pwani mbongo ya masumu bafinga ka Belvi na chaîne na ye mwana etala na bale oyo mwana koti na école de foot so batu musu bakota ngote mais azo yebaka bale te parce que ça l'argent sale mbongo ya masumu mbongo ya mabe siko biloko boye po mutu ya koloba ngo foza ka papa kuluta famille bota ndenge mo be ngamu na biso famille bota to kolinga te mutu ya fongoli caméra abandi ko finga ba Ser na biso théâtre bandi ko na biso mibala théâtre c'est quoi ça dans ce pays et puis so tali bien bandi ko na biso babakuk pourquoi bo salaka bongo bo signaler pardon bo tema bo signaler bandi ko na biso babakuk pourquoi bo salaka bongo bino soka mutu akomisi Belvi na ebite Belvi aza mwasi asokolaka Yesu makolo to Belvi ne mutu asalaka ke Sodome na Gomorre ezika na ebite soki ka mutu akomisi Belvi il faut bino boya bofinga mutu wana bofingeli ansu luzolo nini bofingeli la duchesse nini bofingeli Zigura nini bofingeli Papi Kader nini nani na sa soki mutu akomisi Ser na biso Bekam na omona mweza normal. Mais pourquoi bino ka so muta komisi ka Belvi mutu ala komi satana il faut bo finga ye bo traiter de tous les mots yango moni Ser na biso Bekam à perdre tina bactère belé ba se décider ba ko jouer soupa na été allez discours babano ba ya libandi ajora mingi akamaka na rôle ya sase wana akoya na émission abandi lobo Belvi so bebisa théâtre Belvi azo kanga théâtre OK bino moko. Comment Maman Top ne jouer pas na bino mais Mida zo finga Maman Top mais Maman Top ayaka jouer pas Ser na biso Bekam comment Milo ayaka ko jouer kuna lelo bo perdre bato belé bo vanda botana na bilongi bo bongisa yango moni Belvi zo pile bino azo mene bino pona nini nzamba yokelaka muto ba finga ka bamonisa ka pasi mawa likona ngo pe azali orpheline de père et de mère tango bozo bundisa ye bo bundisa nzambe botika biloko eza kitoko te to sala musala baba kuku nazobenga bino boya kozwa kiti bo vandawa mama che maloba kuna alobi ba insulti te boyebisa bana nyonso tu ba bolokoko ba miss lolo oya kapelo osuso ye boyebisa ye garçon na jouer rôle mingi ya mutamakasi assassin boyebisa ye boloba la bango bokumisa sila na bolingo bolobela ba filme na ye botalisa batu ke ba filme neza bien et non ke boya ko finga Belvi
bokoseli Belvi makambu trop tina nzamba kwa kosilika likolo mafinga myo bofinga Belvi atumba mokili to adinisa mokili na mai likolo mafinga bofinga Belvi ya oya yebe lokote bovanda na ye asalisa bino asunga bino nzeto ebikso na nkoi na samba bakata kangote je crois bien na komi na suka famille Bota tozala toujours soudé famille Bota bolanda ba filme soki bango bazaka kapona kofinga biso to lakisa bango Belvi Kandi akomena kaka kaser na biso Bekam po ye musala na ye andi bakabato ba fingela ke batu abeta ngo kara na ko contrôler bango te ba contrôler ba fani te mais wana baza ba fani te baza ba communicateur et puis li ko na ngo basala ba chaîne ba liaka mbongo na kombo na ye mais ye kuna mbongo comme kota mukie mbongo comme kele pa bato ba fingela ke batu tokoloba nini. Merci beaucoup na bino tubolanda biso na Actu Final TV, Actu Final TV, bo kendeko s'abonner, bo kendeko abonner, ko partager ma vidéo. Famille Bota, aussi vidéo au papa Kuluta lobi tindela moninga, partager yango parce que opération tia Belvi na mabondeli. La chaîne communautaire, hein, voilà. Partager petit dans ma chaîne communautaire, bo partager. Opération au fingi muta fingi Belvi, tia funda e panzam. Tia Belvi na mabondeli. Ngana pesa bino déjà strictir eza moko. Strictir eza moko. Muta fingi Belvi na TV. Kende katela e bilamba lala na se lela pa nzambe. Loba na nzambe Belvi asali muto oni. Funda mutu wana pa Belvi na lobi bien. Olingo sambela olongoli bilamba nyoso tika ndenge tata na mama na babota olai na sima ofundi muto zo finga Belvi na TV akozwa sort na ye. Biso Belvi atikala okangisa mutu te. Baono so baoleka na TV Belvi akangisi bino mus Belvi musane ko kangisa batu. Bozana mabunga na bino bofinga batu bakangisa bino. Mukolo Belvi ko kangisa chroniqueuse moko to chroniqueur moko et kozala aller sans retour. Parce que likolo na mwana mbongo, likolo na mwana na raison. Likolo na mwana sala bino elokote. Merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco, merci beaucoup na Mamita Dina Pambote na Ebele, merci beaucoup na Bibishi Esanga. On a muta Clarisse Plasma, Bibishi Esanga. Nani? Ginette Boula, madame, donc de la part, il y a Clarisse Plasma, Pitbull, il y a Belvi Kandi. Merci beaucoup, Nabino Tubolanda Gibiso. Et puis, la bonne sanité, Fiston Masiala A12. Azagi Bongo na prise de vie. Et ce moment, la boîte qui m'a benzo, moi, beauté, bimagi bopo na ye. Merci beaucoup. Tokuta ni soki nza mazongi te kaka na chaîne oyo. Toko blobela susu masolo etali famille Bota. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.